Ela. Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde. Neti mikolo na oye mbanzembo moko mona poto à 13h. Zaka ba analyse il y a 13h. C'est-à-dire donc eza titre ka menazolo bela ba sutuke la ba mawelisa OK na ba mamonisa ozo sutuka pwani sutuke la mawelisa mamonisa mutu mwa poto asayo mabe yo okangi photo ochena nini obio babunda nango banani bato wana oyo bazotala ngo eza ba mina yo ti yo komi na guerre na bango lisusu. Et puis oye na poto eza problème te poto ezalaka nango banda kala nde salini ni siko soki oyebo comme okinango bakinango ba solo trop biso bana poto mais yo kende poto na 30 ans okomo na poto nde batata poto ebele meme makambo bien te batata poto mwana ya kini ya kasavubu ya ngiringiri ya wapi akena poto na 25 ans 30 ans akomi mwana poto bongo mwana oyo boti kuna yaza mwana wapi. Donc nazo boya makambo ki sutukela na ki maweli ye mono na nzembo siko na Afrika bozala batoro bokota pe poto bakoshon mais bokomisa poto bana poto à 13h bakoma ko welisa. Voilà les spectateurs parce que là Ela. Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga ba informação de moço dia bien. Peço a todos meus irmãos angolanos avec Digital Momo. Bomoko ya mboka. Formação. Donc ne bougez pas quoi. www. Bomoko ya mboka. Moko ideal nadia tunga hat. Para que possam acompanhar esta informação de Bomoko ya mboka. Ela. Oh Amérique. Ela. Oh Afrique. Ela. Oh Asie. Ela. Oh Océanie avec Digital Momo.